tout cas, papa, tokanga mitema, biso basi te développaka. Nous autres on a biso comme on a kenaza mwana muke mais nous te développer comme le quoi maman 50 à 40 ans. Papa pa kangani motema ta moni mwana zo développer ablandika na mwana ye moko akomi ko coucher na ye. Bonjour, bonsoir, ezanga inde ko bino fala na fuka na yebino ba sujet ya bien ou beaucoup partager toujours chez HK Télévision. HK Télévision bo zapete bo landaka ba vidéo na ngai falon afuka. Na yebino histoire moko ya pasi, histoire moko ya mawa. Ozo sala pasi na motema isalemi même pas un mois ya pamba. Bande ko bazana besoin ya conseil. Nazo betela bino lisolo oyo na pasi na motema. Oya Monique akozala allergique, pasi na motema koleka azala ngoti na sukate. Ezana couple moko awa na Kinshasa. Bazala ko vivre na Kinshasa. Baboti bana mibale ya basi. Nzamba eko sunga papa a voyager ake mikili ya poto. Précisément na Canada. Kokende akei abundi asali ba démarche abengisa mwasi na ye na bana na ye mibale. Mwana liboso akoti bango mibale batikali mama na mwana ya mibale. Voyage esimbite. Papa na biso na souci azalaki nango mpona mwasi na ye aye kobunda, mwasi aye kokoma na France. Kokoma aye kokoma na France avandi mikolo zo pusana akomi kobenga papa na biso ayambaka ye susu na telefone te. Banda akoma démarche papa asalaka lisusu te. Papa soki alingi ayambi, soki alingi abengi. Mama pe aye kobunda. Lokola mboka ya France mikili ya poto eza pona biso basi, mama bundi aye kolanda papa na Canada. Kokoma akomi na Canada, mama na biso akomi na Canada na bebe na ya mibale. Lokola azalaki na adresse te. Lokola bapesaki ye pe adresse te, abengi bango na numéro ya téléphone ezoleka te. Mususu ya bengi papa na numéro ya téléphone ezo sonner azo yamba te. Azo sala ba voice, bazo yoka ba voice mais bazo répondre yete. Mama na biso aye ko belisa mwana ne ya mibale. Tama belisi mwana na ya mibale alobi bon na kende hôpital na kende kozwisa mwana traitement. Akei akekuta grand-sœur na ye aboti. Zemi wana ezali ya nani? Zemi ezali ya papa. Parce que maman ta mazalaki déjà na Paris ayokaki mwana na ye akoma na zemi mais mobali ayebanaki nanu te. Lokola mwana aboti abandi kotuna yebisanga zemi ezali ya nani? Mwana azobomba. Ndeko na biso mwasi abondeli mwana na ye ti mwana ye kondima kezemi ya papa likambo ya pasi na mawa. En tout cas na ye na lisolo oyo ezali histoire vraie. Na tiki débat ouverte. Numéro na nga yango wana na se bo commenter, bo sala ba voice. Neza na posa ya aide na bino, bo sunga biso na ba conseil. En tout cas bo sunga ndeko na biso na ba conseil na koki ko exposer bango te pona soni oyo mwana asali. Mwasi azali reconnaissante ke ndenge akomi mboka wana eza pona mobali. Azana posa libala na ye. Mais mwana sikoyo asala nini esa boti na papa. Moi c'est une équation, papa a une équation, moi a une équation. Tout ça pour ça il y a conseil na bino. En tout cas, c'est une histoire vraie. Et ça n'est même pas un mois à pamba. Même pas un mois. En tout cas, papa to kanga mitema. Biso ba c'était développer. Nous autres on a biso comme on a kenaza mwana muke mais nous te développer comme le quoi maman 50 à 40 ans. Papa pa kanga ni motema ta moni mwana zo développer ablandika na mwana ye moko akomi ko coucher na ye. Zemi yaka pete biso ba zemi yaka nango pamba pamba bu zemi peye bazana choite batiki zemi baboti sikoyo yo pe mwana liboso to yebite soki ide na ezalaki nini parce que azali papa na ye biologique azali papa moboko lité azali papa na ya boti papa yo pe muto boti mwana na yo okoma tina nifa ko bimana mwana na yo cha yezemi na yebike za nango pe mbali liboso te na mokili oyo. Mais bosunga biso na ba conseil, bosunga bango na ba conseil, bo benga to solo la to ebandeki ni tokoki kopesa bango conseil. Na pesi mbote nanga na X Adisa, héritier Kapuka, ezanga ndeko na bino Falon, bonanda nga tous les jours na HK Télévision. Merci beaucoup.